Et sa maman est là. Tout ça, c'est la famille. C'est la famille Mayeng. Et le fils de Bruno Alexis. Et donc, il nous semblerait, dans ses promenades, dans sa quête de rompre le célibat, il a rencontré une jolie dame dont le père et la mère se trouvent ici. Je vais juste te présenter, et puis on va faire la prière et on fera les conclusions. Voilà. Je pense que... Donc, et sa maman est là. Tout ça, c'est la famille. C'est la famille Mayeng. Et le fils de Bruno Alexis. Et donc, il nous semblerait, dans ses promenades, dans sa quête de rompre le célibat, il a rencontré une jolie dame dont le père et la mère se trouvent ici. Je vais juste te présenter, et puis on va faire la prière et on fera les conclusions. Voilà. Je pense que... Donc, Jusqu'à la gare. Bon, toi, tu m'épouser? Oui, je veux. Bienvenue dans la famille. Jusqu'à la gare. Koko na ye ya mwasi azalaki chef coutumier Kapina Malumba Janet. Amen. Bongo napesi nzambe merci mpona komona te mwana oyo
azakuwa na somi mwanzo azakuwa na somi mama ndenge bibili mama nayo ekate mwana oyo abili mama na ye mingi omwana ye tobala kaka mbuka bamama na ye mpona kolakisa nga na sepeli namoni te azalaki kaka namoni mokwalinga ye nzambe alakisaka mopanzi ya boye alakisi ke alami mopanzi na ye eza na kombo yango wana kokobota mapasa koko na ye ya mwasi azalaki chef coutumier kapina malumba Janet. Amen. Bongo na président de merci mpona komona te mwana oyo azakuwa na somi mwanzo azakuwa na somi mama ndenge bibili mama nayo ekate mwana oyo abili mama na ye mingi omwana ye tobala kaka mbuka bamama na ye mpona kolakisa nga na sepeli namoni te azalaki kaka namoni mokwalinga ye nzambe alakisaka mopanzi ya boye alakisi ke alami mopanzi na ye eza na kombo yango wana kokobota mapasa